Tout le monde dit dans la publication que pasteur Denis porte plainte contre Mobali à à propos de propos pour le pasteur Denis. La vidéo en tant que comme les mots de la presse ça parce que nazoka balobi muto abimisi vidéo eza muto azaki na penel na mbetu te sikoyo okoma pa muto wana ndenge nini parce que soki ngana tosalaki likambo eza intime ya biso mibale ekokoma pa na ye ndeni songa na komo bima na ye ya bimisa yango ozomona ke eza mwa drôle eza mwa flou eza nyonso azoloba wana eza na mwa makambo moko eza wana donc faut batika koambrouiller situation parce que penel toyebi ye na minute po penel akoma na besoin ayeba na makasi akoma na besoin batangaka kombo na ye presque chaque jour ozomona aza mpe capable kozwa video ye moko abimisa ngai nayebi ke video wana eza na intimité na ngai ekoma na maboko ya camarade na ngai ndenge nini eza lokola telefone na ngai oyo eza na makambo ebele osimbaka yango esi osomona deja bavideo na ngai eza na koprotege yango na kobomba yango na baplace moko ke bato bamona yango te et déjà faut que yeba ke Peniel ndenge aza mwana poto ayebi informatique ndenge ezala ayebi téléphone ayebi machine donc voilà arrêtez de brouiller les gens parce que ils ont compris bato déjà Peniel aza na dossier munene eza na États-Unis ba obikisa ye oh si ayo bo angona na Kinshasa est-ce que bato bayebi solo yango moi depuis de vie à Libala ma problème est bandaki tout monde ebino ba problème ezaki belé après 4 mois ba problème na problème on amour de la presse comme Tanzanie lelo ba mo traiter ba mo bengo koto mura pancho makambo nyonso tie bandi auteur et compositeur ya histoire c'est qui toki tozonga na histoire pour nga na koti na ngaka na suka makambo mais auteur et compositeur de l'histoire c'est qui c'est Carmel. Carmel Mdebisi a yeli biso likambo otie s'enflammer mati parce que quand tu as kendaki à travers Carmel ce qui soit disant pas de linganga bon soit disant parce que c'est vrai. Merci à vous, chers amis internet, un beau dans le R, sur le gros site de la presse. Benji Benzema, humble serviteur, na binombo, tu n'as pas sans besoin, et puis bonne année à tout le monde, bonne année à Sikaya bien. Ah, on a cléboa.com, votre humble serviteur, on a Bessibino, souhaité bonne année à tout le monde. Écoute, il y a Bobo et là, on a abonné, on a tout au nom de s'abonner, pour s'abonner. Merci, madame du cœur, bonne année à toi, madame Pichumangaya. Je te salue, bonne année à toi. Merci beaucoup, de près et de loin. Je vous aime tellement. Merci beaucoup à Code Mondial, il y a Willy Moucheni, notre vieux. Bonne année à toi, place en Sozoami. Bonne année à Code Mondial, il y a Willy Moucheni, notre vieux. Merci beaucoup à Miss India au dégâts matériels. Bonne année à toute la famille Mobimba. Et puis merci beaucoup à Océan Diallo, Vitesse à Chrono, bonne année à toi. Merci Koyago Belisha, maman on dit Louawa, elle n'a pas comme les autres. Bonne année à toi. Et puis, Bana Dallas, bonne année à Bino Toubo Ginde, Godame, bonne année, il faut qu'on relire. Après, à surveiller ça, restaurant Yolo Ezo, Dallas, bonne année à surveiller ça, patience à Zoami. Et puis, merci beaucoup à bonne année épelée à le grand sapeur, il y a Jansi Mayasi, Force à Italia, Montema Madou, il y a Clément Mayasi, la femme légitime de Jansi Mayasi, Clément Mayasi, il y a Zarana Nabanika Bokele, na PCP Mbote, il y a Batapegi Bokele. Je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec Moura de la presse, pour inviter Nabiso Lelo na cleboa.com. Il y en a qui ont discuté, Moura de la presse, Zahir Ningana, et puis Tobandi, Anne et Michel Liboso, Moura de la presse, soit invité dans Galelo, et c'est avec lui, on va parler de tout sauf rien. Max Alexandre a déjà invité dans Moura de la presse, on appelle ça bonne année, Moura Boni, et puis bonne année. Bonjour, bonsoir, on a de partout. Merci à Baboni, sur cleboa.com. Madame Pichumangayanga, qui parle apparemment. Mais question à ça, voilà, parce que
Nayo kaka bato ngape na tangi lelo madame Pichu Mangaya je salue place aux alliés ba bifi à pembe. Merci na bino nyonso oyo vous a branché scotché ba bonne année na bino e uli musheni Code Mboka et quoi merci à toi Zizi na lima maman na Volti. Marie Papa Babette l'italien depuis Italie, ya Myriam Moete ya Basta, Nathalie Babia la Cyclim joyeux anniversaire. Oh, anniversaire le joyeux billet à mon nom. Joyeux anniversaire. Nathalie Babia la Cyclim joyeux anniversaire. Et puis joyeux anniversaire à Papi Kakol Sebondo ya ma chaîne chef d'état-major lobby pour tous les Mataki. Diko Kita Moura de la presse au côté 2022. Mais na habité bo balo wa abino mo bolo bango bema kolo. Mema kolo en 2022, il y a 21, ils ont même on peut demi kolo ti na 2022, yo mo so mon onde. Ouais, 2022 tout continue bien, ça se passe très bien. Donc voilà, nous sommes là mon konaïm, nous sommes là ma casse na yolo ba bon to bangani. Donc voilà, apparemment au bang en terre. To banga ndeti nini? Ko banga ezaka so bomi mutu. Na mokilo so bomi mutu to banga ndeti nani. Donc voilà, parce que biso so ndamba perception minoko ko loba, a perception minoko ko clasher ya ko sala nyonso ko sala sauf ka ko boma mutu ndeza mabena vie. Donc voilà. Lelo mu aux ala fond na biso ça biso ba vérité parce que jusqu'à maintenant on dit ba vérité zo bimate. Mais avant to kota na ben na biso likambo. To koti 2022 na ba vidéo ya ba vidéo pené à salle biso wa. Na ba pasteur Denis c'est le to moniti na ba publication que pasteur Denis porte plainte contre Mobali ya bien à propos ya ba propos na pour na pasteur Denis ba vidéo en tant que comme les mots de la presse ça bon dossier ngo na maîtriser ngo penza te no mane kuna sala ngana des dates parce que na zoka balobi muto abimisi vidéo eza muto azaki na penel na mbetu te sikoyo okoma pa muto ana ndenge nini parce que soki ngana to sala kilika mo eza intime ya biso mibale et okoma pa na yende ni songa na komo bima na ye ya bimisa yango zomona que ça moi drôle ça moi flou parce que camarade na yem tazani na téléphone eza nyonso zoloba eza la moi makamu mo beza wana donc faut battre pour embrouiller situation parce que penel to yebi na minute pour penel akoma na besoin à yeba na makasi akoma na besoin batanga comme on a presque chaque jour ozomona azape capable de vidéo et moi bimisa ngana que vidéo na eza na intimité na ngai et comme na maboka camarade na ndeni eza lokwa téléphone na ngai oyo eza na mabebele aussi mbangwa est comment osomona déjà ba vidéo na ngai eza na protéger ngo na kubomba ngo na ba place mo ki ba to mona ngote et déjà faut ko yeba ke peniel ndenge azana azamwa ne poto ayebi informatique ndenge zala ayebi téléphone ayebi machine. Donc voilà, arrêtez de brouiller les gens parce que vous avez compris. Déjà, Peniel a un dossier à mon na États-Unis, ça y est. Oh. Si il y a un robot à Mouna, est-ce que vous avez le solo? Non, vous avez évité. Peniel a un dossier aux États-Unis. Dans la minute où vous avez connu les États-Unis, parce qu'il y a un dossier. Mais bon, on est pas ça. Bon, moi, je suis donc pour dire que Peniel a un dossier grave où il que Mike a un ban pour l'instant. Ok, vous avez sans problème parce que tu as un dossier dans 4 ans, Mike a un droit à banater. Mais grande surprise, de mon Mike qui est aux États-Unis, na ban puis ba matière avion ba kina congé place ba kindaki. C'est que dans le dossier bazana ngo Mike Alamba a gagné qui c'est ça. Il a gagné qui était za makambo ya Peniel yemoko biso de yebi angote pendant qu'on compte en profondeur té. Na États-Unis Peniel a un crime au Yassali donc bazo lukai donc voilà si ko papa bambongo mo ezo bima na bité soyo kiango bambongo ke Peniel azaki mbonga batu ayibaki na boye et puis la azaki numéro compte ya azaki mot de passe ya Instagram ya type na wana wana za bolingo te kanda bolingo za na ngobongo wa to sela wana liste parce que zaki na matata na bango ikota ki na bolingo na bango c'est tout à fait normal moi si soit za mbali mo clair to ko bloquer pe Facebook ya mobile aussi premier compte au bloquer pe ba numéro yo sur mobile aussi supprimer donc voilà ça se passe parce que ba buka pe ba sim au buki pe sim mobile na yo pandie pe téléphone wana eza nango normal donc voilà za to ke te ke ba bloquer ka sala ki non mais ba monde faut ba ba ke baza ba homme public na ba femme publique faut que gérer les camps et entre bino na place et bimara banda ba tunyo souvent dans le lango donc voilà mais zaki les camps ezaki entre couple na bango parce que ba comment qu'il moi ça mbal ba sangana ide anjoto nous a droit côté on a profondeur mais pasteur Peter Azoloba prophète na biso Azoloba ki ma vidéo on les a pénétré mais pénétrer mon Instagram a commit ce qu'il y a le baiser étendé le montre que ba na buzo ba wa nga ba ça bon Instagram pénétrer la commis habite tous les deux vidéos et bimi et zangai. Mais mutu oya publié kango camarade na selon Peniel. Vous comprenez? Mais Denis les sarolobake eza Peniel te siko na minute yo bali basani.
banani siko balingi bafunda po muto balingi bafunda nani na vidéo wana to muto nani balingi ba ki reporter plainte a bimisa ki vidéo wana parce que ma maman comme to kende justice to sala boy to sala ba kosamba bon bo kosamba to boyité et koma ki ndenge nini vidéo wana eko etanga na komba PNL et koma ki ndeni PNL le monga ya ko loba na publication que tous les deux vidéos là bon moni ke zanga et pour biso mon peto moni ata ba loba ke mu Kongo ya musu ba ko masquer ke za yete bon o ya zo fiba mulangi ya concombre wana pesa yete pour mulanga concombre tout moni lomina ye siko voilà mulangi ya concombre le concombre dans mulangi mo ba comme na mulangi ba stratégie comme belé na mulanga concombre tout moni lomina ye mais ya sima wana nde tout mona ke lomina yete siko o ya mulanga concombre za yete ba masquer to ba monter ngo donc voilà on est comme au niveau où embrouiller battu mais ce qui est sûr et certain dossier moi ça déjà m'a monté l'état zolandais là donc tout refait ensuite il y a l'état moura de la presse tout ça on a ce qu'on a moura de la presse moura les lots na ningo à la front la vérité parce que ma camboyo bi ma témé les moura de la presse les lots pena est-ce qu'on a la front révise sur la vérité oyo toyebi sur moura de la presse et puis otoyeba pour na écrire ndika kana loba de la vérité chaque jour balana ba tout ça sur ozo moura de la presse est-ce que betel so histoire à terme kenenge écrire ndike bandara et non il va se faire dans la cadre de la famille bamanya to solola ba fifete to solola ba nakala donc ils ont eu le banda qui to zara déjà famille to zala to manda ko solola donc voilà to comment ils sont ma casse ya beaucoup na d'habitude à chaque fois qu'on a ça la vidéo mais ça que to là to la muto to sale kiri non mais est-ce que combo peut comme kiri et bisom to pesa ngo combo te zaka ba to bala na biso ne ba pesa ya ngo combo donc voilà biso pesa combo kiri te et kiri na so tiko pesa ngo combo te ba to bango monde ba comment ko benga biso kiri ndika parce que to banda ko beta bandika nde to lo ba terme ke ndika bo ndika comment on peut ça combo wana ko combo indiquer za capacité mutayana na télévision donc voilà biso bena émission to comment ko ta ndika e za ndika bo za ndika ne ba sala ki ba pesa biso combo kiri ndika les abiso bon autonome ki ngote mais ce que tant bosangana ke tant que famille bon na waza imami moto kashi na mutaza auto kashi mutu ndeni na nga futela mutu ndako na bokola mutu mtaza ndako na yemu kamta bima place yo ya bimilaka mutu milesa mutu milasa mutu milatisa parce que na na roza supérieur baninga pona bokola baninga na biso nsonde to zakiwa donc voilà mutazaki supérieur mutazate mutaleka mutana nini azate po biso soto ya bata makambu bata ba succès donc voilà biso soto zaki na égalité to lobaki même nde to fana na kiroyo c'est la famille parce que so mutala alobi atia ba pété na ye to kofanda te po kasi so abi atia ba pété na ye ya kotia po ayebi ndenge nini o ya sala pa komo ya za ngapi so na bina atia ba pété na ngana kotia po na yebi ndenge nini na sala po na koma ngana za et de même le quoi mania so pa baka atia ba pété na to kofanda te donc to employeur mo ke o eza famille donc awa mutazali kola mutazate muto aza supérieur mutazate muto pas l'équipe mutazate donc voilà mais en réalité les cambo batebeli ba oloba ke bino bo complet ça grâce aux anana beaucoup ça la permet na grâce yango ba traiter grâce état ke mami na bino et puis toki Carmine ko ya oloba ke grâce à ça hypocrite ko kenda ko bomaka bino ko saba gay ko oloba ki ya danger plus que bino Benji muta danger koleka mutu azate parce que na lobby ya moti danger okoma soki ozoboko la mutu au futela rainda kuna fin du mois côté la provision PC argent de poche vous comprenez yo mutu kolata na eso dépendre na yo staff ya mutu na eso dépendre na wando komi danger ndeti ngane na zabo na lati na ngabo na mbonga mutu te siko ubengela ngaza danger ndeni pona bima na staff na bine ba bomaka 5 ça peut kufina staff vous comprenez na bine ba sala la dépense donc ngai oyo mokili ko loba ngai le temps que na miyebi onga na za na kokota na maloba mokili te parce que ngai na yebi que grâce à beaucoup la renga te to za ba camarades il faut se soutenir na moment na zampiaka na bengi grâce à zampiaka akotindela nga na moment na zampiaka et de même pe le quoi grâce so pas du moins problème ah munga ko aider ngata na loko na ko aider c'est la famille mais lingelo bateke o grâce à zabo ya zabo te même bat balanda biso yebi ya bon est ce ezaki likambo pene ezaki ya solo mais mokili ngai mona qui comprendre que oui c'est solo donc likambo bato balobi na bato ba interpréter to ko tango te na masolo to zolobela parce que ngai soki bato ba memela nga message que grâce muta lobi que audio penza grâce allo omoni ngam na boko la ba munga na sala na bango bo wande na lobi que grâce ko to salima be mais tant que mokili interpréter
mokili mais ba traiter bino mukala mu ba traiter bon ngana oh ngana oboya grâce mokili traiter to yoka voice sango te beti to kota mokili bon poani oh mais c'est quoi ça ne bima lo ba ke ba traiter bino mukala eza oyo ba interpréter biso to ko Hollanda ngote c'est le quoi makambo ba lobi na balabala biso to lo to kota na ndako non eza mokili lobby mokili interpréter lobby ko ko loba mais to ko tiango na mitema na biso to si longtemps to ki place grâce à bimisa on a monoko na été même na bémission na ya bimisa ngote to yoka pe voice sango pété ka bana ko tonga na mutu ke bimi ke boye non to yoka te donc voilà o ba lobby biso to considérer ngote parce que c'est ça les ont dit de baloba oh mais voilà les ont dit mais tout le monde a bino pe na présence c'était anniversaire grâce boyate et ba moment o ba flamme ya ba mukala ya bimaka mais ya ngosala ki ba te bele to ba mona bino pe na anniversaire ya grâce biso to ya anniversaire te pour makambo ezalaka ebele na kati wana ezalaka te po batraita biso de mikala oyo non tozwaka bainvitation grâce atindelaka biso donc voilà ezalaki moment oyo mwa connexion moko ya bien ezalaki te donc esengaki faut kotraite yango bien po bozwa accès ya kosala nde bozalaka donc voilà eza lokola na famille nyonso so likambo eza to oyoki kende kona osala sa fete so bozala mwa bamésatante okende te parce que voilà bamésatante il faut boluka korégler likambo wana l'amiable po bozonga na ligne oyo bozalaki nango liboso donc c'était pour ça mais ezalaki te ke po soki ndeni mais pour ton information tozwaka bainvitation donc mpo na olakisaki ya mabe ezalaki nango te biso tozwaka bainvitation na biso nga nazwaka invitation mai nazwaka invitation bon nazala na mpo te nalobi nazana te mpona kodéfendre bato mosusu mpe bana minoko na bango mais ce qui est sûr et certain nga nazwaka invitation na nga mai na mpe azwaka ya ye donc voilà bon moura de la presse tokota na makambo ya libala ya grâce oyo esalika 4 mois depuis devis ya libala baproblème ebandaki tomona bino baproblème ezalaki ebele après 4 mois baproblème na problème mongo ya moura de la presse kama tazali lelo bango traité bango bengo koto moura panzu bato mosusu balobi ke yo bimaka na panzu alinga bino nyonso boza na bapreuve après bato mosusu balobi moura de la presse yo moto ozodétruire libala ya grâce ezala te ntango mosusu babi mpona zuwa mosusu balobi bavection ezobima telme ebele moura de la presse est-ce que lelo koconfirme biso yo oza na la base ya libala ya grâce le kufa mais bato baoloba boye baza bazo bato baza bato normal makambo nyonso ti ebandi auteur et compositeur ya histoire c'est qui toke tozonga na histoire ti mpo nga na koti na nga kaka na suka makambo mais auteur et compositeur de l'histoire c'est qui c'est Carmel Carmel moto bisi ayeli biso likambo oyo ti s'enflamme mati parce que panzo akendaki na travers Carmel soki soi-disant panzo alinganga bon soi-disant te parce que c'est vrai alinga obe ya solo non alinga ngai te ke nalobaki nakota na profondeur ke tokoma mwasi ya mbali non biso toevitaki na biso baproblème mais batike oyo ya koswana na moto ya kolinga tobande kocomprendre ke eza bongo mais toevitaki ko tokóma na po wana te bato bayokaka ngo na télévision bato bayokaka na ye ke na panzi alinga nga asala ye nga boye non tu vois elekaki na huis clos mais si tu as l'histoire, elle est exposée, ma famille va côté, c'est parce que Carmel Moutaya qui n'a pas et déjà moi si naïe à yoka à Mela qui est sans débat à la cantine et Tony Maï comme Kosopan. Dès le Cambodgien qui s'enflammé et surtout le sous-sunanani l'approche à moi si naïe Carmel. Aux hommes on approche à moi si naïe oyokolingaye de likambo comme moi ça correct sur maîtriser en côté vous mais yoka na batalibanda na batu boye songolo mpaka mais tant yoka comme si na ba proche na ye de mon likambo s'enflamma ke yoko matinde komi wa oh mais Carmen a lobby c'est s'enflammer ça faute ya grâce na yo parce que tant yo Carmen a yebisa tant yo lobaki grâce na nga ponga na zana panju ngape moi ça panju donc so likambo yenga pe mona chirango oh mais yo balobi yo na grâce botambola nzela moko botambola nzela moko botambola nzela moko donc fona mi mikumba e panju ça sali musoba linga yo yo kofunda yo la facilité eurokoma ngai en tout cas na limite tentation te mutala na limite tentation te mutata tenga te o comprendre pour aller makambo ekenela comme on dit tentation zoya parce na bakotonga obini botonga grâce ka ya moko wana ya mwana nde yango na ke ofunda po ezana makambo totonga na et puis mana nute ce qu'on a tentenga odia osala ke mission respecter origine na territoire te faut respecter ba origine na territoire parce que na monde makambo ndenge comme okendela parce que na mona odia ndira ngala tsanga eloko moko po eza pona ngate nga déjà des nature bat ba yinga na bana ko vivre na bango na on a linga te place problème eza epela nga na zawana
nando luka toujours kocha kimia nando luka toujours kocha pesa la to za bon terme biso nyonso na gérant makam ngaba ko tonga manya ba tongi manya siko nga na yoki na kutana manya na 19h na obeteli solote manya tongi grâce place nga na sala kutana grâce na obeteli solote pour créer double balobi te zenga na silisa balobi te nga na loba on na la démission ya Carmel na linga kocha zizanite place makambo ezate o comprendre nalo bake manya otonga ki grâce na fundi pas grâce batonga ko pas manya na fundi boy ngana ngo sa biloko wana te les erreurs komela kinde komela bato nyonso mais na ba dire ba odia lo bake non ba odunga lo tindela so manya psinga tindela ko mure dimaki na internet donc mo traiter nga donc ngane songi mais so eza bon c'est que no banza pinda ba audio odia c'est no banza ba audio mutamta respecter territoire na ye na lingi bêtise na ngi buzo bate. Parce que les erreurs coûtent ça, mais les banana ban internet, mbala liboso erreur boye ça mais ngana. Et c'est le même ni mu pour voice one qui comprendre. Mbala liboso erreur ya boye et comme la ngana vie parce que na zaki na muto ngana confier qui na tinela ki audio na par rapport à les solo to yokaki. Comme preuve ngabitala kutu mana solo ki na mwa mulopo yoka audio yango yango wana. Vous comprenez? Ndé ko bima ndé bimi wana. Mais exact que mutu moko ayeko fana émission na ye aya kolatisa ki o mura zakaba soki boyebi ki na zakabongo c'est-à-dire na panza ba audio maman na ngai donc na audio respecter origine bo oyebi olobanga pe na bi koloba na lingi na bêtise te na lingi problème ba voice ça audio otonga na traiter ka mona yote parce que audio na yebi mité zaki makambo ya ngana mana to solo ki na mani Nathalie Sakimani ngabino na sala ki erreur tala likameza boza boye si les fils to chekimia ki mekoti ale yo ya ko ya ko tombola likamo ya ko soulever ke ngai nde mutu na bimisa me ozo beta na lisolo kala ke o non tant vidéo e bimaka yo tindela ngai nga na bomba kangu na loba na émission teke pas tindela nga na loba ka yo mutu tindela nga non o diate pour créer un problème parce problème ezate pour créer un problème place problème ezate ce qu'on a affaire à pour régler la grâce qui est tout droit au bit na grâce parce que problème na bino ça qui grâce ngai tenga na za innocent kokotanga na makambo na bino te oya lingi akotanga na makambo na bino ngai pe na za na problème te internet ezotala makambo nyonso ezomona makambo nyonso ngai pe na olinga balatanga po ya mwana mabete babimisanga mwana mabete likambo nga na yebi mutu na makolo te alors soki kokende bongo c'est-à-dire tout le monde s'est préparé. Oh, voilà. Moura de la presse, tout le monde s'est préparé. Mais il y a pas plein de choses là, mais c'est pas nous autres. C'est le pas de cancer pour Annie. Il y a au terre, il y a au Malibala. Il y a au terre au Malibala, qui Dumbo ya sali à Lingiba Fino, Sangam na Tinda ya Lingabango. Ba pede nyoso ya Lingam na Tinda ya Lingabango. Donc voilà, il y a qui Ndumba na ndemte bomele libala. Ndumba na inconscience na ndemte bomele libala. Donc voilà, il y a za muto to Noraki na motema moko parce que avec honorer masana biso. To pesa ke beloge, to pesa ke notoriété o mo ki veut respecter. Ye mo ayeko bomango. Donc voilà, isa faute na mo na ndenge ya kumbeli na makamna ye. Mais rien à voir. Mais le to moni Carmen Odia a pesi raison na Karine Mokondi. Nyoso Karine bandolo ba yango bo sibir lelo. Donc Balobani. Yo pe olobani. C'est que Karine a une raison. Au pesa sa mutu raison ou tort te. Na minute où ezali kambo se boyi. To boya ki na moment où liba les osalema Karine aleka e koloba n'importe quoi parce que biso beto zaki na ba prévenir que Brian alinga biso serango. Mais nana alinga bino déjà va la classe. Oui, nana yaki ko déclarer ya koloba likambo. Soki alinga mina va la classe, il est koloba bongo te. Koloba bongo te azaki mutu azaki célibataire na moment wana. To bana pe rota il est temps to moni que likambo liba le commissaire, c'est-à-dire mutu pas changer ko ma pe sérieux. Donc voilà to ozo kanisa mabene ni ka royo sabaje. Donc voilà. Tout le monde qui a non alinga to se foyer na epona roboma tina pona robate muza mutata garder bandi na garder makambo ya zaki nango parce que ça déjà les passé. Bobete na mo ya robala lelo ata sali masumu lo bata balali lelo bina mobali mususu robala na mobali mususu lelo. Déjà les passé na ye. To yate pona royo lo bango. Donc voilà, ezaki les passé na yo ngoto kipa ke ngote. Parce qu'on a un moment où mabala les osala makarine na osaba direct ndeto telemela ki acte wana. Ezaki acte mabe. Bazaki na makambo ne bana ko loba o ya sana raison mais acte ya ko ya ko loba na moment où liba les ala ki zo salama. Ne acte ezaki mabe. Soka loba ki na après. Nanga population surtout ngatu bana comprendre ah bon ezana ngo bongo azana la raison mutu pas ngate mais les até population moto zaki ba témoin auto subir conséquences wana donc voilà mais soki na voice wana Malika Manyangolo ba Yvette Kalombo azana makambo ebele wa bomba wana loba onde ngana ye makamna ba onte ngana makambo ebele wana zo yebisa voice wana otindela ngo yo po kombo no eza cité wana voice wana eyebika amoura mais tout le monde lisusu nene ya kelokele kosala émission kolobake grâce mutabando otinda ye mamunyoso pour grâce abiki ya solo na nene ya te nene okikanda bimisi ba vérité kolobake grâce ni mutabando otinda na vrai sens Carmen à comprendre que lelo yo
grâce mutatie poto à likambo nyonso. Acha poto neni audio bimi ayoki likambo na kombo na ye. Atuni ça mututi. Audio bimi ayoki likambo na kombo na ye sur acha poto neni. Ki atie poto pa ke na boma bino pa ba nene ya. Aboma biso pa nene ndeni nene ya yemoka kima banda kima ti lelo to ke so 3 mois ngoto mona ka yete boye grâce à que mona nene ya wapi. Po ya kotonga biso. Oh mais basolo na ba téléphone bosolo. Mona teke makambo zo lobeza sensité biso so to enregistrer na kati. Bon nene ya na za oh, yene ne aza YouTube ezabi que so grâce à boma biso ko enregistrer. Po mko alikambo wa bimisi grâce preuve yango. Oh mais yango na bimisi ba preuve la kisiki basolo la na grâce. Bimisi prévenir. Que à 5 minutes ba pardon bo libisa eza. Bon pardon ne bimai na téléphone na nene to grâce à tina on a groupe na biso. Oh, audio na pardon ça qui na groupe na biso man nda zonga tindela on mida ezaka pa nene ate. Et ça grâce à tina on a groupe na biso tant makambe yindi nde grâce à lobi non to za famille to ko bomana te pona mukili bolimbisa ngabino muza baninga na si la première na audio na transférer la on mida nda tient internet atindela on nene ate. Donc voilà. Na réalité les kambomo ande to komo koma na lelo. Oko assurer biso que monsieur Panzo na grâce Panzo libala et kofi. Tenga na ko assurer tenga na famille à grâce tenga na zo ça la part des choses parce que la master par rapport au likambo ko eleli. Moi ya ko kata libala famille monte ko loba parce que yemo Panzo loba que non mariage na bango na l'état eza légalisé même na l'état na biso ba yebi ngote donc voilà déjà c'est-à-dire que grâce à ça na libre ya osama rambo ya lingi mais moi ya ça mairie te mon bal déjà yemo ka lobi ngo biso to loba kama loba o yemo Panzo zoloba donc voilà to lana maloba o Panzo zoloba alors que ezala légalisé te na l'état na biso même ambassade na bango pe yebi libala wana te donc voilà c'est-à-dire quoi grâce na minute o azana sous ordre ya famille parce que azana sous ordre à l'état te ko l'état yebi ngote c'est l'homme c'est Panzo. Donc voilà, la famille qui a décidé, sauf famille lobby que non, les balles les autres koufi parce que ça m'a rappelé les autres la famille, ça sur un niveau de gracité. La minute grâce à ça moi dire à Olobaté parce que famille tata na ezali, famille maman na ezali, on est va avoir compromis, on va repérer sa biso et Olobaté les balles les a ou pas. Mais pour l'instant, les balles les a na sous-bassement. Grâce à ça, on a coin naïe, mon bal passe dans coin naïe parce que mon bal a contacté la grâce à changer de numéro, à bloquer partout. Donc toujours c'est la moindre famille, la famille tant que ça ngandé pour y parce que les balles les a ou pas. Mais on est sur le baki, bah fundi moura de la presse. Et bah fundi ngandé ni mais c'est pas du bas plainte ça ils ont c'est là. Alors fundi ngandé il y a escroqué l'État n'a besoin mais mon papier ou a falsifié que l'État n'a bango et accordé au bal moi c'est na Kinshasa. Sur le dossier na écoute ya muneno ya kosi l'État n'a besoin ti le non va résoudre. Bon fundi ngam na solo ba vérité. Nga fundi ngate ko fundi ye mon foyer Kinshasa. Lelo relation à Moura de la presse na Malika eza ndenge nini? Toma abso na relation bien, problème ezate? Bien sûr, on va dire so balobi au trahir Malika, au problème ezate to na relation bien ma papa. On t'a trahi, on t'a zaté. Eza ba prudence comme la biso batu ndé comme les biso donc voilà. To za biso na problème mokoté, to za fait le cabo peut tomber dans la tête to la tête parce que eza imprudence. Et comme la peka ngate na vie mo pe Malika zaki mutu le camo na pe comme la na vie donc voilà. Lelo ba va porter Malika plainte pas mo la belle vie à papa ba. Belle vie à Zambali. Oh. Bobe ça na mo. Boye peut en rôle maman na l'état faut yeba ke ba kango hein. Ba kangane na biki na yoki makambo o tozo yoka mo la belle vie. Ba lobi belle vie ko porter plainte. Mo bali na ina ko biso te mo la belle vie. Yo mbali na. Ma ça mo bala moi si fa ça na. Isa vie privée na ina ba bali te to yo tant comme. Mais bon camarade ne ka so tsango bon. Camarade na siliki à propos Roloba makambo Malika loba ki po na yé. Osilika siliki azo nga porter Malika plainte. Faut pas ça mana Malika. Alors so iba samina Malika est-ce que mu rappelle ba ko interpeller te pour na voix sango. Otindela ke ronani. Chaîne ko kendelele nini? Na en fait dossier on ya ko porter plainte na yeba on te na yo ko pété parce que non peut dans du foot wana te sur commis on se défendre na ndenge na. Donc voilà. Ngai déjà na sape hauteur ya audio wana te. Mutu pas bêter la biso du solango pe ezamanya pété. C'est long audio amanya oyo ki bien c'est moi muloko. So ba ko interpeller ba ko interpeller non moi muloko. Moi muloko mtabi misali kambango. Mais moi muloko awangani na message yaki na téléphone nga imprudence c'est salami de bimi. Mais ate nga na bimi sango so ndeni non nga pe na bimi sango te bimi pe place bimi. Ba mona on a chaîne na ngai te ba mona on place na sala ngo commentaire te ke audio man lo baki yango. Donc voilà même mutu ko interpeller nga ko ya na busamba c'est tout c'est normal. Mais le ba traiter manya songi ndoki. Makamunyo so ba mutina ba miniature ba tena maseke. Ah, c'est défendre, mania ou ya oloba. Bon, on a oloba la place à maniate. Déjà, va traiter son histoire. Et moi, il vient se défendre. Donc voilà, on a oloba la place n'a été. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça les mini-bissonions. Parce que ce audio n'a pas été battu, on a pété. Donc voilà. Moura de la presse, au Longoli, mais c'est pas un commissaire youtubeur. Au traité, ma combo nyonso. Au commissaire l'autre côté.
balobi bato musu bazolela mungo kosa mobala moninga bongo poani bongo soki bazongani bongo bazongana ata bazongani biso to retirer kama lobo to lobaki mais na YouTube ko fasse ba vidéo ko to retirer te bongo yekuta sali bêtise bazongani bongo biso poto poani to retirer te to ko fana na mais c'est pas juste vali na kama moi sine kuta sali mabe bazongani ba fali bongo biso to fana te poani donc voilà soki bato ba dégrader ki ba honneur nyonso ba pesa ke parce que yemo ba mona ki mutu na ye eza normalité ndeni yo so wana mwasi obimisa ba enregistrement ou yo bane ko enregistrer mwasi na yo ostoli na famille na yo famille mwasi ko enregistrer ba sur internet est-ce que mutu mbali zo ça la te moni ke pesa ba quand photo dégradée ba honneur nyonso ba pesa ki on to kitisa ki to longola ke ba pete comme cher collègue na YouTube parce que un homme qui se respecte a coquille jamais ko ya ko memela biso ba audio bino bo solo na famille mwasi belle famille na yo to ba audio ya yo na mwasi de bozaki na chambre bozo so na obimisa sur na YouTube oza sur mobalité comme youtuber parce que ne ça le kamana une intention ni yo to zara aussi mbara micro te aussi mbara caméra te moi sinon kutu mutasi mbara micro atira ko zo le ikani so na te ko enregistrer yo vous comprenez mais yo mutozana un simple mutoto yebo la monde à YouTube tu enregistrer moi si na yo oui comme une personne à YouTube c'est-à-dire comme youtuber on te dit que bienvenue dans le monde à YouTube la place to bengo mais c'est pas comme mais c'est youtuber donc voilà makamunyo so mu azolo bana TV za solo tozoko c'est la mais c'est pas makamuni na zolo bana zoko nyo so zolo ba mais yo tala internet ité mais ba audio et puis ma totalité c'est to conseiller la ni te makamuni yo pozolo ba ki sa rolo ba ki ozo confirmer que mais c'est pas muta sombela le kechubi ngana confirmer ki na mona na tangi komba le kechu non kolo baka kata mususu kolo baka est-ce que OK na ngo le kechu ndeni parce que yi pa lo ba ki o tanga ko mo c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire bon na tanga ko mo ngana yeto sola te na tanga ko mo ndeni non tanga ko mo ndeni to ki no pe pa to zonga ya ba tumsu ngo ko pesa no ba importance bo ngana tinga na soara na yo to zo ngana tanga ko mo no poto to ki no watch non tanga ko mo no te ngana to sola te to sola ka te makile pesa te to sola te bo ngana tanga ko mo no poani. Donc voilà, c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire. Nous ratons la salle qui mission en tanga qui combat mouté, na zaipe na personne tanga combat mouté pour na appeler le côté pananga. Na mission na poser le côté. Donc voilà, c'est pas bateau c'est le côté, on est tanga komono. Donc voilà, na tanga communauté parce que na yebi était tout solo raté. Donc voilà, mais on a se sentir piqué. Mais il y a le bagi o tanga komono na besoin. Ah c'est la mope na tanga te pour na so rapé na yete. Na pe na tino tanga communauté. Donc voilà, on a projet wana c'est là bateau ba tanga komono ba doraka yo, Olanda ba ngana tanga ngote pona soana yete. Donc voilà. Bon, ce qui est arrivé qu'à Siliki apporter moi plainte. Apporter ma plainte pour na tanga ekombo ne monter justice on bino comme man bozo donc bozo mandata ngo penda boeko. Le quoi justice ba tata bino ba maman na bino ke ofunde mtatanga comme to fundi. Bo funda na total pe ba force. Na permettre bo funda na. Oh, moi de la presse, qui est derrière toi? Te ba funda na total na pe ba force. Qui est derrière toi? Au moins il kamba justice ngo et comme le quoi moi pété moi bon net ngana internet na lo bango banana ba internet na funda na mutute. Mais mon copain na funda parce que na relation. Tout le monde a funda magali kongolo yo na grâce à funda qui est parce que zaki fi prévenir à mon aide dossier na ngate place na ko baxele ke a finga nga sala nga boté. Ngana na funda mutute. Donc voilà business to yé ba limiter au bax mutute ke o boté. Business to la relation. Oh. Nyonso o magala zolo ba pona munga de la presse. Na occupé était déjà ça zo ki o da ko ba zo. Ina na ko fula était a luka succès. Matinyo so bazo akize yo mo. Alo ngana kinga boa. Carrière mulai. Bazo akize au fort hein. Yebi sa alo ngana kinga. Et puis attends kiri na bino. To moni odia o akize ka moi moura. O likambo ezati mutamta lo ba so part na yemenga pe mkono silika na moni mkolongo eza mabe. Mais na kaya magali yebi sa lo ngana. Est-ce que ne bondo ke be baba bondo so nsabi ba mongo so mba whisky pour to moni odia lo bien. Déjà la stafana ba tuté. Ba ni no tomando kene. Bondo ke ba bi ba boati bondo. Tera tona kutaka ezaki ya mani. Te avant ya sombi pa na ye. Te avant tu ana video moto sanga na ba ona ba boati te. Ese ngasi na kenda ba boati na ba mani na ba grand. Ma bondo sangisa ba mbongo. Te to sangisa mbongo te ezaki to kuta na terrasse mutamta ya sombi na ndenge na ye. To ke sa ba terera te na 11 stress mutamta bongisi mbongo na ye. Ezaki mutamna mbongo na ye bando sobela mutu te. O bongisi mbongo na yo ya kusomba pizza na yo ya kusuluwe shisha na oso mela. Ya kusomba secret na o sangisa mbongo ni. Mutu mo. Eze loko yo liaki ba bi futa como sangisa mbongo na. Bondo sangisa ba mo yo tali video la. Sangisa mbongo te ezaki eloko yo lié ngana lié na fouti yanga dans to kongo mbongo to fouti ebatu tant facture yak. Boza ko sangisa mbongo te. Donc voilà, ngana consommer longo ngana commander longo ngana lié. Kolobaki quand même kolobaki ata grâce à tambo na range over à l'équipe de la presse. Albinini. Ata grâce à tambo na range over à l'équipe. Kasi muta olika mutundeni.
muta muto leka oza toloba ngo muta lekinga za te parce que ngape naza onga naza ye parce o yaza ba qualité na eko mais ba qualité na ngate ba défaut na eko ma ba défaut na te yango nde baloba muta lekinga za te donc voilà c'est ça mais yosko na ningi ma monyo sozo leka yozo ka par ya grâce nazo so par ngande c'est ma kapo ya ba Carmel na ba grâce ngai talinga itenga na côté la grâce makamba panju na eko côté la grâce te poisson na Carmel je m'en fous etalinga te vous comprenez ce que les grâce na Carmel les talibans ont mis balé on a besoin de défense à grâce là parce que Panju a éco ça na communauté congolaise na zolo ba ma grâce na Panju na zolo ba ma grâce na Carmel té ba rendre grâce na Carmel etalinga te donc voilà tout le balé nécessaire ya makamba Panju ce qui grâce na Panju et ce qui grâce na Carmel ba na makamba ko régler nga na kati na tati donc voilà so muta moni akangelinga kana pona côté grâce na no ba na côté lié parce que mutalibanda ko ça na été bien. Oh, mais moi, je na côté lié pour na barando na bango mais na côté lié pour na mutalibanda to permettre terre au sera na grâce voilà c'est ça ce que ça c'est les célibataires les lois ça oh azara peut être célibataire à kufata ah non jeune fille bon ba tu belé on se tout monde c'est babali te bayami kolo kutu koleke bazali babali nante et puis ça tire célibataire ça déjà moi si au ba autant parmi ba fio balata ba voile balata ba no ekota na misa mais baloba neni roba mariage ba tango une seule fois dans la vie oh il c'est parce que c'est ici là tu déjà il y a important d'analyse on a sa potaki oh attends un mois attends bo balali le lobi libale kufi au côté analyse ba balata alliance na voile au quotidien ba longo te histoire ba changer ratin tant au beta sur la base ba balanga grâce aux anakati tant au beta sur la ba fêter que na sango ya grâce aux anakati donc voilà ils ont déjà le moko de so la tiango continue liste one atali bale kufi na ko banga te place ba otanga mabala ba bala ozala. Voilà. Moura de la presse, il était parmi nous ce soir en émission à Bisso, on a cleboa.com. Tu as Moura de la presse, on a clarifié Bisso. Maramonion, c'est les cas vraiment l'internet et surtout pour la combo ya Moura. Moura, autant la caméra, les camboyo, il y a Messi Panjo, il y a Moura Panjo, il y a les Gadjou Panjo. Il y a Grâce de. Hein? Tant que n'a pas comment va tout. Sur la personne, on va répondre au qui qu'on le quoi ba mo. Non. Bateau les autres ah. Oh, comme il y a tant de panzo, bah pour voir si t'es bien sur ma métier panzo, bien sur ma action panzo. Et que si la mukolo nini. T'es affaire en gros, ceux qui ont la famille décident. Pour la famille non bah l'hôpital, tu vois c'est la moi sous la famille. Puisque t'en as un problème. Ceux qui ont la famille lobby, ma ramonne se barre régler en gros bien. Bon mon internet est là au bon moment ils arrêtent. Est-ce que parfois si monsieur Robi matin moura, et rango. Bon on est ingai pena. Carmel Panju na liste ba bien la mindu ki na na lobby mais c'est Panju na liste ba totine la western ngai na zalate na liste ba to sola ba na ba duo na ba vocal ngai mu na zalate na pesa pa accès wana te siko obisa de so abisa ba audio ya bato ba luka ki ba sala ba songi ki ba luka ki ba lie ba western ngai te yo zono yo liate o dia pa ata 100 francs et wana makamna ngana lo ba onga na yebi ngana to tanga bato bato ba na komela pe na ndenge mabete na tonga pe mutu pa na yepete donc voilà ça il ndeti yanga vraiment robimisa te ke o tala ya sala zate le baba nsusu donc voilà to s'attendre peut-être qu'il y a afunda Moura de la presse te o afunda ngandeni na ki afunda ngandeni mama libala batyo so balobeli so afunda ngase ko afunda la Angelica ba Sara baza parce que ba Sara pe ba fingi mwasi na ye ba Angelica ngandeti ngana fingi te na lobika vérité so afunda la ngana afunda ngate ya ko yani na Kishasa za ka fois régler non na famille so famille grâce ba régler ta ya ka Kishasa ana dossier Moura de la presse to comme na biso na soka mon nom de la fin ya ebandeli na biso ya année oyo et puis moi quelques salutations na bato batali biso donc nous sommes vraiment na soka na cleboa.com. Donc voilà vous allez la brancher scotché parce que babi aura boire et à manger histoire na facilité donc vous la carte ko episode on est kumba biso nde to tambola nango. Donc, maintenant, c'est pour ça qu'on a pu nous à l'aise. Marambo et au côté de nous, belé parce que Zaki chaîne moulaï. Donc, pour ça, on a laissé des combat battre Kokota pour exactement trop lourd. Bisogno sur total la cannabis nous n'engagez télévision dans le combat biso. Pour ça, on a le droit de le battre. Nous c'est bien on a télévision. Audio nous c'est robot et robot à mon télévision à télévision. Donc voilà, restez branchés scotché. Merci na battu sur balanda qui biso babonné sur Cleboa. Alinga bino mingi babo na nena bino to kuta na bino prochainement donc voilà maniki mambalo ba et ako selo talo ba so maramni o maniki zo ba pona alobani alobani j'espère que Hollande mo te natalité totalité bon mes amis otala to zongi na
C'était Moura de la presse. Merci beaucoup. Nabatutu Balandi Bisso de près de loin. Je vous aime tellement. C'était votre humble serviteur, Benji Benzama, le gros site de la presse. Merci beaucoup. Venanga Missinza ou dégâts matériels, mon vieux. Bonne année, Nayo. Merci beaucoup. La force à Italie. Jean-Si Mayas, Motema Clément Mayas, la femme légitime de Jean-Si Mayas. Merci beaucoup. La code mondiale, il y a Willy Mouché de notre vieux. Bonne année, notre place aux amis. Merci Nabaïtou Balingation de près, de loin. Ami Sinza ou dégâts matériels, la bêta Lix Dada. Merci, merci Koya Gobeluch, maman Andy Louawa. Et elle n'en fait pas comme les autres. Bonne année à toi, première dame de Lausanne. La PC Bote passe à Zouani. Elle est gros site de la presse. Bon, si je vous aime tellement, bonne année à tous.